Bonjour les champions. Moi je mange la mangue. Bon ibindu, vous savez bien. Comment une photo? Ma belle Zali. Quelle saveur. Bonjour mes champions de TikTok, bonjour mes champions de YouTube, de Facebook, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Dossier Amida. Dossier Amida. Bandeko, nakoloba likambo moko po yonanga toyeba. Bolukaka boyeba bino bakroni mama. Tikanga na yebisa yo. Ennemi na yo. Ea mutalibanda te. Mutako ya kobeta lisolo ya vi na yo. Mutalibanda te. Ka mutakati. Obo liaka na ye. Oyo bomelaka. Oyo ayebike na miniti oza na hôpital. Oyo ayebike te na miniti oyo. Bampese macho na mutu. Oyo ayebike na miniti oyo. Yani ça ne va pas dans ta vie. Nos ennemis ne sont pas loin. Yaya. Hey. Tika. Oka penda alo. Ngai. Cousine ya mama Alexandra. Nazo benga yo. Makambo nyo solobi. Eza ya solo. Tala kutu boya. Na makambo o lem susu. Parti adverse wa pesiote. Ndeko nda kopesa. Bandeko nanga. Omoni tanto yaka na makambo matière. La plupart ya makambo ekota réseaux sociaux. Soke ye koti o kaka ndeko nda benga zo confirmer. Kete ezala penda ndenge wana te. Yetanga yaka ya solo penza bimaka na mobala yaya. Ya mwana bana yaya akomi ko pesa yo na ba détail. Vous allez vous demander mais pourquoi likambo Amida o ebimi ndenge nini yaya? Adage français eloba. Le miron des oreilles pour dire que on est entouré de personnes, des gens pardon. On est entouré de personnes. Les gens nous connaissent. Batubaye bibiso. To tapote to meka ko solo la. Nzambe, ngai, na yako tika batu na mokili. Amida femme de fille de chance. Amida abala 4 fois. Amida amemaka kaka mibali ya batambongo. Amida yaya. Baby biche, o ezali rasta basali na sangita. Ba fille Angola, ba fille à Congo Kinshasa, ba fille à Brazzaville, ba yebi durabilité pe qualité ya sangita. Ya talande race ezo tepokanisa. O kanza perrique, une très bonne qualité ya musale salemi awa. Bo edenga na ko tapoter to partager vidéo to solo. J'ai 5 couleurs. Ma couleur est ebele. Soko lingi orange, orange ezali. Soko lingi balayade. Zambi na ngezo mona na kuna te. Na sala bino kuna na nini pardon. Oyo zaka makaka dia kamboa. Oyo ya nini? Ozana la tela bino noir bon to solo la dossier Amida. Na la ta nini? Noir Voilà. J'ai 5 couleurs. Bo elenga na ko tapoter. Please. Nzambe na makambo pe. O nini oyo. Singande kangami bo. Ya elenga na ko tapoter to solo la. Ngai. Amida fille de chance. Amida femme de chance. Amida. Akuta na kana bakundi yaya. Eza na basi mususu. Pe na bato na obete bino di solo. Eza na mutu musi asimba kodi ya mbongo. Mais mutu mususu asimbika kodi ya mabala. Obala mobala pamba te. Na nzela libala pamba te wana ndenge nde okosala nini obongisa famille.
na nzela libala pamba te ndoko bongisa famille eza na bato mususu yaya baza na lupemba ya naturel mais lupemba mususu yaya eza penza kete famille efanda bakoko babet batuli tula matondo matokolozio ziona mariage gentil ok chance sa famille on a topesa nani topesa belle bibiche parce que yeso ki abali akosunga biso yo loko ozalaka na komikaka amida fille de chance Aouti na Jibé, Aouti na Didi Kinouani, Akei Kuna ke mère de 5 enfants. Moi, sur ma belle écoya déjà, ya. Oui, mais ça na batumsu ba nunakate naturellement. Mais batumsu pe ba nunakate na nde ba bengango beauté, ba sangisa na bisangisa sangisa. Beauté ba sangisa na bisangisa sangisa. Je disais boroba adikina bino ba kroni mama, bozanga makambote ya, biso ba kroni mama. Tozanga makambo te ya solo mais botuna kate banani bapesa ka biso ba makambo botuna kate yaya kaka na ba famille tozala bozana muntu moko sepela kate ezana muntu moko na mona kamida wana ye penda laksaka nini ye penza ye kaka ye baninga mususu babala te azo ba chance bana nyonso tout ekende pa na ye mwasi moko abala soki combien de fois bana mike kutu bazo bala te nanani nanana ya hey, pardon. Vous là. Yeso zana grâce à ma bala ngana zana grâce à koteka. Mutuna grâce na ye. Bande ko bozela na vanga oyo. Boye denga na kotapote to solo là. Vous allez comprendre d'autres choses. Vous allez comprendre d'autres choses. Oyo peut-être bingai na yo toza ko ignorer. Venant na famille ya nani ya Amida bandeko na yebite na kende ko tia photo kuna ezo mona na siko bien te Essence bonsoir, j'espère que tu vas bien. Voilà. Pardon. Oyebi na ngonga oyo boye bato ba okende ko luka kala te anima kwa kala okende luka mutu elingeza la vide. Bonsoir Michomas, bonsoir. Donc pour vous dire que Amida a un problème. L'iboma ça sonne un peu trop fort. Mais la dépression, quelque chose ça fait tac. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Bisonde tout le monde en gros grave. Mais mon les camarades non que non, je suis un peu dépressive. Je me sens un peu, je suis pas dans nini haut. Fifi kamata ba biso. Ok. Biso kande to yoka ngo kilo. Yango na linga na loba. Na base bele ba beta kama bako. Amida fille de chance, Amida penza, yende Amida, yabe palobi ye Amida ya famille bango bandeko. Ezaka na ba famille mususu. Bana kodia. Bazana kodia ya mbongo. Donc ba pesi mwana mobali. Mwana mobali wana tazo sala changer azo changer ka ba dollar ya pamba akozwa mbongo kusunga famille ezana basi ebele basimbisa bango ba code ya famille yo ko bala mobali nyonso tuté yo kwende ka ko bala mibali bazana ba mengo wana nzela ba mengo ndo kusunga famille. Est-ce que vous comprendre parce qu'il y a des fois ba to amona code ya ka ya famille te ezana basi ebele na vie. Des fois comme moi si parcours na yeka mibali ya malonga. Mibali malonga pourquoi? Parce que ba sokola, ba sala boy, ba zongi sa boye. Jackie Hai. Ba sokola ba sala boy, ba zongi sa boye. Bande konanga. Na mawana pasi na yebite sogeza ya solo. Me makambo yozo yoka ibandi ko bimake Amida ndeko na mobali azana liboma, ndeko na mwasa azana liboma, mama na banga kufa na liboma, ba makambo bele za ko bimake son père, il fit, je sais pas si tu obenge marabout ou guérisseur, on ne sait pas. Oyebi na ba famille, mutu mususu abalite, yo obali mabala misatu mobimba. Bato bakoma okende ko bondela, okape kuna prophétie bimike na famille na bino, mutu afandela mabala na bino eza intègre ndo mona na famille wana kande ba ko pesa bino matière famille bazo pesa bino matière. Certes la dépression existe aussi. Liboma, quand on dit liboma, ça sonne un peu trop fort. Vous voyez, ok? Tant que tu dis liboma, tu as Amida Zoliana Foulou, Amida Zoloko Akati Milamba. Non, on peut encore dire que la dépression.
La dépression bande konanga. Kozala mwasi ya kamere. Insaka ve. Kozala mwasi ya Didi Kinwani bande konanga. Insaka ve. Vous comprendre nga? Insaka ve. Kozala mwasi ya Didi Kinwani boye. Hein? Baleki ombeka na mwana moko. Na yete soki bato bozo se rappeler sur ce que Amida koufela mwana moko na Didi Kinwani. Mwana wa koyaka je crois na piscine quelque chose comme ça. Vous vous rappelez encore de ça? Donc occupé de la force contre force contre force contre force. Moi signyo so basali la kaete. Moi signyo surtout bayaka tekete ezana ba musicien belé ezana ba bato ambongo belé. Azuyo 5e bureau na ye po yo botaka bana lekisaka yo. Alekisi la kobana. Mais moi signyo surtout te. Moi signyo surtout te ba lekisaka bana ye. Yo yebo yo odendi oningani pende okipenda kete ah soki na meki na okufa. Donc pour dire que et ça n'a pas makambo belé to benga la chance na vie, ce n'est pas la chance. Et ça n'a biloko belé to bagé fille de chance. Amida, moi salou pemba. Na yoka benita mi benga pe Amida ya famille na bango ye. Ya famille. Ya famille et famille. Et ça makambo mususu numo kasaka ke kodia ya mbongo te. Et ça na bana basi ba sokola bango. Que yende ba sokoli wana na nzela ki mwasi naenda kobongisa famille. Est-ce que vous comprenez? Oyo ka keke mwasi alikangu me azana ba mapango par-ci par-là. OK. Mwasi alikangu me azana makangu par-ci par-là. Azana ba mapango yo kutu mwasi ndako ata terre ya pamboza na ngote. Pourquoi? Famille na ye et pesa kodia et sokola ye et sala kete mama boko bonga na biso ezana maboko na yo yango komona mingi pe balingaka kozala basi ya makango mwasi alikangu mais o nyoso lobaka nde yango wana mobali asalaka. Je dis Amida liboma encore c'est trop dur. Mais elle a des petits soucis. Ne montre ça qu'on coûte en ango. Tu sais trop bien en dépression et tout, on ne sait pas. Mais l'iboma ça sonne un peu trop fort parce que quand on voit l'iboma, biso to mona ke mutalongo bilamba, akati bilamba et tout ya. Kozala moi c'est vital kamere les appelle likambo mkete. Batwana ba batu, ce sont pas des gens ordinaires. Hein? Batwana baza batu ordinaire te. Mibali nyoso ya Amida. Aya bimarana mibali ordinaire te. Ya bimarana mibali ordinaire te. Soki to bandi Didi Kinwani, ye moko na no jibem piana mela ligorodo, aza mobali ordinaire te. Donc parcours na ye ya vie, abimina mibali ordinaire te. Donc toi et moi, ezana batumsu ba ko lo bakete eza chance. Même batumsu ba ko bakete Amida, ba sokola ye. Amida, papa na banga tchela emaye le côté moko boye. Donc ce sont des choses qui se fait. Ce sont des choses qui se fait. Na ebi tonton moko na kisanga ni bande konanga na beti la bilo solo. Ye azalaka donc musendi na diamant. Quand on dit musendi na diamant, na carrière esika diamant ezate ya kobimisa diamant. Mais ezalaka kodia ya famille. Kodia ya famille na bango, musendi ya diamant. Donc lokola bon mengo bozuya kodia ya libota. Quand on dit bon mengo kodia ya libota, donc il y a une kolobabo. L'aime sous chance ya bana 50 ya famille na bino yondo zo memango. Bana 50 ya libota famille na bino yondo zo memango. Mabala ya famille na bino yondo memiango. Donc cela veut dire aujourd'hui grâce ya kokutana mobali normalité ordinaire te. Il faut kutana ka na ba mibali moko ba star, ba politicien, ba mibali moko baza. Voilà. C'est un diamant, bande konangai. Quand on dit diamant, yende kolo diamant. Ata bokoti koti mola diamant, ya kobima nango. Nzoka abande ko tambwa na kodia. Nicole merci mwana mama. Abande ko tambwa na kodia libota na bango. O batu musuba ba ke viaza kana chance, viaza la kana lupemba. Oui, azana lupemba parce que bakoko basangana, ba décida kete bon mengo ya famille, olile musuba tu 10
baza na bomengo bazui bomengo famille nyonso bapesi ye. Donc cela veut dire yepe bomengo wane kozala ye moko te akosalela yango libota oye kozala ke obela mwana tanga kende kozepa ndeko na mobale. Pourquoi? Parce que il utilise ba chance na bino nyonso ka nde balobaka 12e bête après les crapauds biso basi tonton na ye kobala aye kobala mwasi boyebi kaka batamama olagi balingaka servitude te. Esika mobali na kola ayeba te, esika bafula mobali ne ayeba te, akoti libala alingi mobali abanduka bakaba te. Non boye te tongo nono tani te ba demande sur demande nanana ekosimba te bandeko boye denga to tapoter to partager bandeko boyebi pe mibali mobali soki pocha mwasi na à l'aise alobi okete eza problème te soki likambo ezali botinda mwana ngana koleka na famille pardon na koleka na lopango ya famille pona koyeba na ko régler bino mo boyebi homme d'affaires bako tinda mwana lelo aya okenda après 3 semaines bako tinda mwana lelo a se présenter après 1 semaine famille komi ko murmurer famille komi ko yima bande konanga ye moko abandi ko zo ba problème na libulu batimola kabadi amasoyi kaka okaka pou libulu intel mabele zipaki bato libulu intel mabele zipaki bato na libulu intel bato babundaki bakatani banani bapao. C'est par là ndako comprendre que te bakoko bazaya ko silika. Pourquoi azo sala susu musala na ye malamu te ndako suka bandeko mona mosala batia à la porte batie à la porte tant bato bafanda alobango indirectement que tengande naza awa boye soki naza na makambo naza nango grâce à famille nanga. Donc lokola eza famille neza ko sunga nga naza na mbongo naza na facilité ko kuta diamant naza na facilité ko trouver diamant et la kisi ke ngai pe na tour nanga il faut na sali sa famille il faut na sunga famille nanga. Mais moi si oyo azo comprendre te bandeko mwana mwasi na babenga naye ya ezala ki kodia. Mais na ba famille mususu o kaka bazui lupemba moko balatisi amida bazui lupemba moko balatisi mwana moko boya mwasi wana bandeko na nga akobala mibali ya pamba te mibali ya mbongo. Pourquoi ba concentrer bozui nyonso ba concentrer mabala ya famille moko boye ba pesi ba consacrer mabala ya famille mobimba ba pesi mutu moko yango mona mutu wana ata boti bana 5 akobala mabala malonga parce que ba sokola ye. Et ne makamba mwezela kana ben inconvénient bandeko pas pour se moquer libomeza malade ça peut arriver. Mais na famille amida bandeko nanga batumi ça tout déjà. Vous comprenez? Batumi ça tout déjà bazana problème wana dépression ou ya folie wana feti moko ote koleka na France feti et ote koleka na France papa Vital Kamerhe azalaki na ndako wa papa Vital Kamerhe na bandeko na baninga o bazalaki na France wana bamonaki amida te balobi liboma c'est encore trop dur. Mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que présence ya madame azana France mais azala quitté na fête. Vous comprendre? Biso ba kroni mama bande konanga. Ba pesa ka biso information que vous avez pas l'idée. Famille, amis, mutali banda ndenya koyeba ke amida mutu ebeti. Mutali banda ndenya koyeba. Yaya o kaka lo nazo benga yo ngai cousine e nazo benga yo ngai yaya azo pesona ba information. C'est ça. Vous comprendre? C'est ça bande konangai. C'est très important. Boye barango e mo mona ke likambo oyo ebimaki ndenge nini e fuite ndenge ni yaya entourage. C'est toujours l'entourage. Donc c'est ma belle, bonsoir. Gracia, Wayambo, il a un peu exagéré, ok? Wayambo, au monde pas na biso ba congolais, biso toloba lingala, ce babi muta beli liboma, on voit la folie. On voit quelqu'un qui se contrôle plus, quelqu'un qui ne sait plus, voilà, c'est contrôlé. Mais moi, je peux encore dire que c'est la dépression, hein? Les bombes, c'est trop dire. Les bombes, ils ont pesé. Quand on dit les bombes, ça pèse. Mais quand on a la crise, il y a dépression. Quand on a la crise, mais pas les bombes.
wayamba lobaki na ye mais comment je peux dire alekisa ye mungu alekisi bepisi alekisi mungu alekisi bepisi donc mpona koloba yango wana yango bandeko na oyebisa bino eza na basi mosusu balava bango basukola bango ya bimaka na mobali ya ordinaire ya pamba pamba te ye fa bimana mobali oazali donc au-delà so totali parcours ya Amida ata tokoloba lipamboli ya mais so tobi tozimele tolatela ngo manette tokopi komi tobike ya solo makambo bato bayebi bango ke papa na Amida azalaka nganga azalaka bon so babenga ba guérisseur bato balobaka wana bato bayebi bango est-ce que c'est vrai que papa ya Amida azalaka nganga point d'interrogation. Inatio, merci pour le partage. Vida, merci pour le like, le partage. Point d'interrogation. Au moni, et ça n'a pas makambo belé. Ma famille n'a biso tozana ba mikou na kata ba garde-robe. Ma famille nyonso ya mokili oyo. Et ça na mikou na kata garde-robe. Oyoka kete ndenge zala neti dossier mami lela soko landeli malamu oyoka kete mami lela babota na ndeko na ye ya mwana ndeko na ye atikeli mwana na lopango ya na yoki kaka meza makambo famille batu moye pe na respect ya mami lela moye po ya unyatezate mais biso moko to fani to se demander ndenge nini nokwa kufa atika lopango epa mami lela zali nièce et pourtant noko wana zana bana Est-ce que ya solo que maman ba mami lela na ndeko na mobali ba sangana ba tutana ba mbuma point d'interrogation yona nga to yebi vina bangote mais ba membre ba famille ba yebi qu'est-ce qui se passe na CC yo mona ka ke nièce azana droit ko zwa lopango na côté yo zo kansta nièce menzoka mwana tozana ba miku na ba garde-robe tozana mikuwa na ba garde-robe oh Amida fille de chance à cause de la fille de chance et qu'occupé kozala ba kodi ezalaka ba ndenge belé ezana ba yaya mususu ngana yebi personnellement ye ata likangu kaka mais azwaka mibali ya mbongo mibali oyo atkali na ko balate mabimi kaka na ba mikondi tala ba mapango kolekata basi ba première dame tala mapango ebele na nzela mapango noko afandaka na lopango oya nini oyo ya lemba mususu afa pourquoi ezali lupemba o famille pesa ki ye ezali lupemba o famille epesa ki ye bande konanga tout la parcours Amida to bossa na papa na biso moko te na braza divina nazali ma chérie 4G to bossa na papa na te na braza muta braza wana za a n'importe qui te muta braza wana aza n'importe qui te azate mobali moko ya pamba te muta braza wana donc eza mwasi moko oyo azana soma mibali te donc soko boye au bala oboya kobala so toyebi ka didi kinono toyebi jibe toyebi kamere mais je crois ya deux Brazzavillois o baza penza na oyo pognon chikoyo umituna ata chance ango ba metisi be ba otulati na kini wana ba metisi ba otule ba metisi ba otula eloko nzoto des fois tango wana eloko nzoto pe koma ko déclarer tango eloko nzoto betaka tango eloko nzoto betaka yaya ekeyo kendo simba bana mais oboti na nani oboti na jibo oboti na didi kinwani oboti na kamere baza bato moko blende o bako simba bana bango n'importe comment te et puis selon ba source eza eloko moko ya sikate moi ba dépression oyo Amida salaka eza nango ya sikate ezalaka souvent balobi jibe ayebi yango
Didi Kinwani ayebi yango, papa na biso pe kamere ayebi yango. Ba metis kutu ya samba na mabele yi bazo tula. Yango yo muto fille de chance ya. Chance pe ya ko sokola ezalaka. Chance pe ya kodia ezalaka. Chance pe ya kodia ezalaka. Bino bozaka wana ngai nana chance lokola amida ya chance lokola amida ndoko linga Ramses olobi chance lokola amida ya boni boye ko moko tozaka na babilobela avono ba via muto mibenga amida ya tala mwa ba mibali na biso wana mibali oya non pas aujourd'hui moi pas travailler pona kokitisa te ezana bato mususu nde nzamba lelo koseka te eza bato mususu nde nzamba sala bango na vie selo badon nzamba pesa bango 5 ya yole musu mobali non nzamba pesi eka moko donc ba moyen eza limité tango ya ko tout à tol kete ngana za amida na mobali ya Ramses ya tout kaka bilobela ko moi pas travailler moi demander ngana amida na mobali nini ya na mobali nini na mobali nini poni tozaka biso basi tolinga koloba la comparaison n'est pas raison mais si tu veux comparer il faut bien comparer tu ne peux pas comparer tes warawara moi pas travailler moi demander avec des Didi Kinwani de Messie de Brazzaville et tout non mibali ya nzala ma chérie yo ya ko comparer que yo amida ya wapi ya mbandaka ya katako to ya wapi ya wapi ya te balobaka amida pona chance ya kobala bande ko bota potelinga yango ko betaka libaku te fille de chance ya ba chance belo za komona ba chance belo za komona na mokili oyo nyonso eza ba chance te mususu eza na ba pratique mususu ifo ba sokola yo mususu ifo malobele ka poa boye ya ba malobo ya kosokola wana ezalaka na ben inconvénient nango bande kolanga ezaka lokola pulu ba inconvénient ya ba benga ngoni ba kodia ya ba sokola ya ezala lokola pulu e ko sambwiso na miso ya bato so balobi liboma so balobi dépression. Est-ce que vous comprenez? Ezana basi musu na vie ya ye mobali ya pamba le warawara ba tiktokers na ba youtubers mobali mbako fanda au sala live ata 5 fois ya pona kozwa il suffit na yebite femme nini ba femme actrice ba lobika kete papa amida c'est le ba source lobika ba solution ba pesa biso ke papa amida azalaka nganga azalaka féticheur. Bon, moi je ne peux pas confirmer ni affirmer, mais attends que mon pandisango na ya koyebi sabino bato ba yebi bango basolo ba ke eza ya sikate yango biso bato to lulaka ozolula lemsusu amida abimaka na mibali ya malonga mais oyebi te mayaka nini balatisa ye oyebi te mai nini basokola ye po azala ndenga azawana bande konanga eza na basi musu bazanga na ba beauté naturelle basi musu bana ba beauté naturelle neti ba beauté ba grâce mbizi wana moli tamo elembi moko mais ba amida ba bana mikete mais soko zo tala ozo me que mutaza intact azo garder. Donc moi je sais pas Divina tu connais vraiment que maintenant mon qui ma chérie. Moi je sais pas, je peux pas confirmer ni affirmer que de bazoba ki papa amida azalaki nganga. Quand on dit nganga na lingala magicien bande kunanga na yebite. Divina mata mwana mama. Partageons nous vivants. Donc ce qui mwana nganga, c'est que na ko sokola mwana nanga mibalika, ce n'est pas le mari de warawara. Moi pas connaître, moi pas demander, moi pas travailler, moi demander. Donc Pindiker. Tu as fait la demande. Attends, je vais te faire monter. Mon téléphone est bloqué. Bande ko bo fongo la doute. Bo bando tapoter. To bato yoka moto ayebi bango.
Ya modérateur boko matiselanga divina te. Bonsoir, bonsoir, Madikina. Oui, ma chérie. Bonsoir. Ok, moi, je veux Bonsoir, pas ma belle. je vais pas dire de blablabla. Nous avons assez. Allô, tu m'entends? Oui, oui, ça va maintenant. Ça va mieux. On ne va pas dire de blablabla. Moi, je connais Amida quand elle était petite. Elle était amie à ma voisine. Elles étudiaient ensemble à Massamba. Moi, je connais Amida quand elle avait 15 ans. Son père était magicien parce qu'il était venu faire, il faisait ses tours de magie. Il était venu faire ses tours de magie à mon école. J'ai étudié au Lupio. Wow. Alors, comment t'avais su que c'était le père d'Amida? Oui, c'était Monsieur Chature. On le connaissait. Ok, d'accord. Oui, il est venu. J'étais à l'école primaire. Il était venu. Il faisait des tours de magie dans les écoles. Tu vois, les petits shows, non? Tu vois, magie, il fait disparaître. Si, je me rappelle encore de ça au pays. Oui, oui. Au Bandar, 92, 95. Les magiciens qui venaient à l'école faire les pigeons et les bonbons. Voilà, des bonbons, c'est ça, voilà. Et Amida, quand elle étudiait à l'école Massamba, elle était amie à ma voisine. Quand ma voisine avait fini ses 15 ans, elle était venue avec sa sœur. C'était ma toute première fois de la voir. Amida. Ok. Elles habitaient à Makala, sur Kianza, là. Kianza. Marie, bonsoir. Ok, ma belle. Vas-y. Niata avec la rapidité, on t'écoute, Yaya. Toujours au cas où. Comment elle a commencé avant qu'elle devienne la femme de JB. Ok? Elle est sortie avec un gars de mon quartier. Bon, je veux jeter les noms parce qu'ils se sont rencontrés à la fête là. Il y a des petits. Bon, tu vois, sa petite vie là, il y a que. Si elle sort avec le gars, elle trouve mieux, elle va chercher un autre gars, quoi. Tu vas via Kolukawana, Abandango Bandakala. Donc, c'est ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Nayoki Ote a comment moi si il y a JB. Donc, c'est ça, quoi. Mais son papa. Et c'est vrai aussi que la maman était morte. Ça, je sais pas, mais si je peux bien aller me renseigner, je peux chercher, hein. Aller chez ma voisine là, lui demander parce qu'elles sont restées quand même des amies. Donc, c'est ça. Mais que dire que le papa, oui, le papa, c'était un magicien. L'Indien. Moi-même, j'ai assisté à ces démonstrations de magie. Il était venu à l'école au Lupio Limité. 3e rue. C'était la 3e rue, hein, hier. C'est parce qu'il y avait 3e rue, 10e rue à Pétunias. Donc, c'est ça, quoi. Mais est-ce que tu étais son frère? Il paraît que son frère aussi, il est malade. Bon, il a la folie périodique, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Je ne sais pas si c'était depuis leur enfance ou bien c'est quelque chose que tu n'as pas... tu n'es pas informé. Moi, je ne suis pas informée. Donc, ce que je te dis, je peux aller faire des recherches, demander à ma voisine, celle qui était sa copine, donc celle qui pourra me donner plus, quoi. Ok, d'accord. Information, tout. C'est ça. D'accord, ma belle. Merci bien, merci franchement. Parce que des fois aussi... Des fois, nous recevons des informations, les gens qui nous disent par-ci, par-là, qui nous parlent par-ci, par-là, à propos d'un sujet et tout. Mais on ne peut ni confirmer, ni affirmer aussi que non, leur papa était magicien et tout. Non, il était magicien. Pour ça, je le confirme. Pour ça, je le confirme. Moi-même, j'ai vécu, j'étais là, il était invité dans notre école. Allô? Merci. Bonsoir. Allô? Oui, Joe, bonsoir. Bonjour, bonsoir, là-bas. Nga na ko confirmer. Eza na moto ayebi Amida asalaki qui domestique quoi. To lo ba na foyer na bango. Hein? Donc bon, to se poser des questions et puis tu me pèse la réponse biso moko po moto na ko tanga pe communauté.
ana poto jamais asaki pe moi parcours kuna ayebi makambo wana mamingi eza yango likambo okamwa te kitoko na ye nyonso wana aza mpe na biloko akotaka ayebi nde nzambe te kitoko na ye wana aza nango bosi bomoni libala kenda mobali alandi abondela zonga Didi Kinwani asalanda ye ndenge mwasi ya kitoko makasi bongo alanda basiplie ke zonga akendaka mbala moko oyebaka ezala mpe ye moko te akendaki na Brazzaville wana osomonaki mokonzi ya Brazza atinda ata bato bolukisa ngai nde na bolingo mpenza ke mwasi mpenza azolenga bolingo na nzoto non soki bamoni baevenema na balembi basundoli ata mpe kamera kotika ekala mingi te mpo eza yango omoni jibe eza bolingo ya enfance epuis baboti bana omoni taka amoni mwasi ametiola bazakazaka na bango me ya mo jibe monaka ndenge abimaka ayebi source ayebi na ye ke momi abaluka mutu elongo eloko lelo te ewumeli nango ata nde toloba boye bango conscient bayebi ke mutu ebalukaka ye ebaluka mpenza mabe akomi kobanga basanya osa mpenza moka baliboma omona yo moni Brazzaville soko osali ebongo akotika kimine boto soki mibali yango pourkua balandaka ete Kinwani aza mwasi kitoko amida base tutu pourkua alanda ete abondela ata ba 3 fois 4 tomona bani babondela basi dor tompesa non ya Kinwani ma chérie ekotaki mwa makambo ebele parce que esko yebi ke baperda mwana na bango mwana ezalaki ajiba akendaki nde na libumu eciba ekangi ye mwana kufa wi mwana eza problème ezalaki mwana jibe te ma chérie mama nayebi nanga te me na wana kuma nayebi trop te ezalaki mwana jibe te ezalaki mwana ya Kinwani ok problème te moi je connais pas assez na wana mais on a vu ça bino ke mibali yango ata soki bongo makambo te ebongamaka nango kutu moto akozala mpe aza bakisi mpe bakangi mobali mais asupporte neti mwasi esobe esobe aza kofuta epa biso na bandale esobe aboma mwana ye biso toza afuta ndoko na biso na bandale na kimbondo alekisa mwana ye moko parmi bana ye ba ss kaka moko mwasi na wana ayebaki esobe akotaki molili mais tema bolingo famille epanzi libala mpe bazongalaki bavandaki avec le temps nadi na ye koboya esobe ye moko akobala ne ailleurs donc eza bongo mobali moko tatika kozongela ye parce que ayebi ke aza otoyanzi automatique bota elongi naka moko ntongo apetaka baplan moto asala kuna bandako na yebi ndenge ezalaka jibe ayebi na ye jibe avanda na ye kino moi te atalaka na ye na miso atalaka baevenema ngo bakamere basala jibe atalaka ti jibe bakolanda maloba jibe alobaka jibe abeta bilo ya makasi ti avanda na ye swi ayebi na ye ke momi wana azala nde baotoyanzi asekaka na ye mabeti abika mama abana ye yango agarda na ye silence ya kokoyeba na poasa weya bakisi mpe eza nango wi yango ezalaki aye adomine mobali mpo nga mpe aza na cousine na nga moko akufa deja bosomoni libana asombe motu lopango nga cousine na nga wana libana asombe lopango tomitala ezalaki nini ezoka nde akendaka na baluba kuna na kasai bakatake banzoloko na mutu abelaka liboma pendant 2 heures du temps bakangi bilamba rouge na nzoto apumbwa liboma na zamba baluba wana nyonso wana ntongo kobima boye basokole na mai moko bakati soso mitu bakole makila aya ozonga yeka nde balingake baya na nga nyonso mpe asoma wakufi na Canada bango bakolinga mote kaka ye soko si mafuta ne fuma babuton donc avec le temps siko aya kokufa mpe ka liboma moni baliboma boye ayeka sauve na libala avandi mwa tambula na libala liboma akopikoka mibali ya mbongo libana na lembaki liboma wana na yoso no vrai wana aza cousine nanga propre moi pas cousine libana bavandi ndako moko asombe lopango na ma campagne mais les grands libanais babwaka asombe lopango mais cousine nanga na liboma mobali abayi na ye kamera asalemi baprise ya liboma kamera abima na fi moko boye camarade ya petite sœur na ngai donc akoma kobima ne na ye nabisimaka so na kinko papa mama ma chérie ndima ngai oyaka mobeto ngai aza moto asali na ndako na bango kuna bipardon soki mare abandi kopumbwa motu okokende na mawa aboyoka na mawa oyoke na mawa yo kasi bavandaki meji batala asekaka bango ti nasuki na wana na olamba na ngai eloni oke mosala bebe naza nga wana kama ekitisa ngai reste a vérifie kutunaka baquestion baanalyse ke bamabali yango akendaka mibali yango balandaka te mpola nini na Brazzaville balela biso bacongolais fort ba-RDC mais pourquoi balanda ete babrazzaville balela biso balia mais pourquoi balanda ete donc liboma mpenza donc confirme ke moto asala kolanda yebisi yo balia balela biso makasi so eli azwi momi mpe ya kano bongo atika akende aolope te akolanda ye badelegation akendaka akei mpe mobala pardon ye moko te mwasi moko te olinga botaka parci parla akendaka mpe libala vanda maintenant esimba te moni mpe mobali eza na basi ya bacaractere banimba souffrance te yaya eza mwasi nyonso nda ndimake boye bongo libala Brazzaville ezaki ya souffrance ngai 4G ngai ndekwa jibe nda ayebisa nga
alobi ata bofinga mwana mwasi wana me Jibé azaki na respect na été kobimana ba danseuse et puis mwasi azaki au courant boya aza koyeba omoni moko toyeba na ko condamner zela ma chérie ndeko ya Jibé à côté la Amida alobi mwana mwasi azali na posa boko la bana na Jibé mais yo moko yebika mibale puis likolo nango aza star azolinga o supporter bêtise na ye on peut supporter bêtise il a 10 ans Amida pesa bolingoneko ezaka JB donc wa pesa donc si amona makambo lane Marie wana ndeko ya JB ndeko ya JB penza alobi kete mwa mosa ndinga kenda alinga kokende te omoni biso mibali ozosala ba bêtise mwasa za wana aza ko supporter comme mone lokola zoba et comme kina suka bike non tout temps bana bakomi kokola soki Amida kabwana na JB kwa linga kite kokolisa bana na ye na milieu moko boye bana ba mona ke non okuyi kobala mobali à traiter comme si c'était une chose. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui peut coucher avec n'importe qui, et ont le loko mon côté, donc il respecte des athées. En 2023, depuis 2023, misopo ke kuze beta mara. Tobi kuze, toka baba kuze beta mara. Wande toyoka ki. Kana muto asana bangwana moko beta mais on a pas limbate. Akabata la te kuze beta mara donc toka pela kuze beta mara 4 gay lo bébé ngana yoka ngai te mama chérie na confirmer te ngaba beti lisolo na yoko na 2023 autre 2024 toka depuis 2023 que kuze beta manga bia bon maman qui croit c'est vrai ndima ngai maman mutu ayi bango aboyi ko tia mungongo ne po abike bango ebekeza iye donc akabeli nga misoko akabela aboyi ko tia voix de attaque ngizo baba ka teza iye donc te bango ki pe la famille na bango bako sala bango mabe bango ya za la poto za kitoko te donc akabela nga bia bon ma chérie abi oui donc jibe na Amida libale kufa te babeta na bango kuzo maman ni bali to alinga kenene ka mbongo alinga yo zo longo pa kamera mbongo kasi Amida okeni wapi bolongo ka mbongo ko moko likaku moko semi do saneni Amida lingaka JB Amida mbali na vie ta JB na ifuna ko manzambe bona kenda za ka mbongo alinga JB bana moyenne moko ka ndengwana ni bali to alinga bongo ka ba mbongo alinga peta JB alinga JB tilelo alingi ko JB za o ya lingi JB ko mbule de kai bonsoir bébé bonsoir okita na lo balanga ka mukena kitana nga papa kitana bébé bonsoir Deborah katenge akitisi obalo winu vunu kuna babiozo kosa malamu kasi te kongoleka matata kongola ndimaka na ete wakuta okota finga na fokontu ona ba fokontu le tali bino wana ngana oloka bino merci kasi merci Deborah toujours kasi akoti na konta bandi kolandela ngana obeta lisolo apose boloki nga presima bokomi ya zana raison kaboy tant to ba mama mama Alexandra bato afinga bato no to finga mate to ba vérité yo dikino finga mate voilà linga vérité te so ba vérité ba finga linga zolo nanga ba fingi matama nanga ba fingi oza la chirurgie te maman na plastique te oza naturel on a plastique te wana yo mama 4G na lo balanga ka mukena kitanga linga o kitalanga dikina yebela ngam na uto komelo na komela kio otanga sisi uto répondre nga na WhatsApp kala mingi te awa na salika sisi te ngam na komela kio na ngai na lobe par rapport ya Amida ndenge ka bo loba ko ndenge zaki na JB tout nga na yeba Amida bana bazaka na JB personnellement moni tokondana bato ka pamba achangeaka mibali alongo asala boye Amida soka alongo pa JB eza minyoko indumba mobali wana penza Deborah ne kwa JB mtayebisa ngai wana na o confirmer ngo penza yebisa kio ya solo donc minyoko elekaka ngai na yebaka ye parce que bato oyo bazaki ko encadrer spirituellement bazaki pe ba frère na biso donc nde na ndako yeba makambo na ye donc siko esala siko ke mobulu ya mobali na ko serrer jiba za ko tikela Amida espace te
Téléphone à pamboyo, Amida Zaki. Omoni ndenge Kofi asala asindi. Jiba Zako sala, Amida bongo. Téléphone, il faut l'État à partir ya garde. Ce qui va bengiye, garde ndako yamba, ce qui Amida zwa ou bien azwate. Donc c'était comme ça. À lemba ki viwana, il fallait ki alongwa. Aza moi si asi akoma ki na niveau likolo. A okendo zo mobali aza na si a JBT, tam suso isale soni. Ake pa Didi Kinwani. Et loko bakabona ipena Didi Kinwani eza Didi Kinwani kabakate au kabelane bato libanda. Mais moi si nandaku ata $1000 oyo eza kozala pasi pona ye. Wana sengo ba. Ah? Moi ça ça ini. Amida azola nzimba lela mbongo babota ndeni kate azwa ke bazofana olo ba cause na bango neti alongwa kuna lisusu balobi te ke bazala kosala eloko te na lona olobi cause oyo esala kaka ke alongwa pe kuna ezalaki par rapport a liboko makasi ya mobali Didi Kinwani aleka Amida mwana aleka omundu ezaka penda ke liwa mwana okufeli mwana yobobi keza mystique comprendre na wana pe operde mwana na yo moko comprendre ke mwana aleki mbeka eza nango liwa normalité esika problème ka pe mema oyebi ba période oyo Didi Kinwani azaka okaba ba $100,000 ba 50,000 pamba. Mais moi si na kati ya ndako amona yango te. Siko moi si olika monene boye. Siko yo moi si obando fando otala na TV mobali autoka ba 100,000. Mais na ndako yo ata 1000 ya okabela mutu ou bien yo moko za nango na pasi. Donc ezaki moi ba raison o esalaki ke alongwa na ye. Akoki na ete. Ndi akenda siko kweya kota kweya wana. Moi ya Brazzaville. A Brazzaville siko beta susu. Te wana nde na yebi te nga no lobika makambo na yebi ya ikango nga Brazzaville mo ko amta ba gouvernement pour est-ce que beta maso beta so ya Brazzaville zaki nini yo bi ya ba congolais bon ba ngula te na yebi wana te na ko sa mama momi ala la moni caméra ambongo na pesi ba raison o elongwe ta maikari ya makasi ya tongo maikari pene vanda wana ko chapela rouge de mo sa ba blacké ai je ko yoko ya ko ta ATG à vrai dire surtout lui que mibali au tout yebi Amida basaka bakat ba fille combien de filles na réseaux sociaux ba la sabiso mibali awa surtout beza Amida ndu basaka motema mabe to te mwana David to te Didi Kinwani to te caméra Jaël choix bimina mibali combien likola 20€. Non, biso yo to mbali moko te quand même to lo bande ndenge nini ba etimaka mne tika makabo ba mo mais quoi ça star te donc moi c'est a star boyebi eto oyebe mbala moko elo nyonso osala nyonso oyebe maman panga ko défendre ete na betika ndenge ka to lo ba biso nyonso maman ali avandi ona vandi te est-ce que ça li bo o bongo bango na yeba ko kitana kanga na yo lo ba 4G à lobby eza solo. Merci chérie. Na yo ba ke makambo eza solo na ko peut pas muta boîte ya JB. Amen. Aloba ke Amida amemela JB mbongo. Attendez ba boya ne ba série mo ba ko beta na Londres. Ba tenema ko récupérer mbongo Amida tindela JB. Yeah. Alléluia. Maman ya pateka pona ebisa eza solo. Merci bébé, merci. Musu baza concert. Ah wane le kanango tike lelo na komi ma présidente première dame na otika champion te a ndo famo ba chef maman bolingo te bébé ba ko pesa po bolingo sa bo beti même bloka se ya ba beta ka pe kuna kenane cop moi pe mut na biso JB pe mutu pe baluka pero mo ba ma baluka mitu donc ba message na ba gena bango mo JB pa baluka mutu pero mo yo saka na mokilio yo mama baya ka sozo ngabona na okima te azaki no saka ba vérité bo mo na onje makolokuta o kota kana konta ngame fina nga bo mo na banda na bino te ko ngala lisute
Quand on a normal, bozo baba vérité, hier au monde a continué comme confirmé, on finit là na sens ni ba nos vérité information, tant on yo vandi yo ka muninga e biso keza faux, la ça te faux même ko la vérité ko ya. Yo dikina ofinga ma ana lela je musuba ofinga lo bakuna yo imba kama Alex na nini o lo ba makama bien avant ba ba lo ba biso ko to yo ka ba misopa na lo ba kuna émission mon atongo na bibino bo yo ka après na ki ozo lo ba on a seki après la temps siko ba ba yo ki ba va ba vandi suite abomination zai na kati ba malchance zaki bele ma ofinga mi makasi machoro na otaka ne ba ofinga be nzambe kongola lingande vérité te biso depuis 2023 toyoka masolo toyoka ba makamba minene sale ma neti ke papa Amida azalaki nganga moi personnellement na yeba été qui était azalaki magicien et tout na kanisa ka bilobele ka ya réseaux sociaux et tout ya montant na yebi kete bato ba yebi bango donc ndeko na biso ya mwasi azana ba komba azana bitumba nganga na ye wana ba famille kinganga na ye wana anganga tata magicien ba ex magicien kala mais au moins il famille na famille zela 4 ge zela au moins quand famille na famille ça na ba problème pour chaque famille même ma famille tozana ba mikwa na ba garde-robe mutu na mutu aluka nzambe wa nzambe akoluka budi akoluka buda akoluka boy donc on a des problèmes ndé mo pe na famille Amida akuta ina ba problème bande konanga ata papa akufa lokola zalaka magicien donc yeba ke bino bana boko futa pe ba po cassé o esala ka kete ndeko ya mobali azana mo problème aliboma ndeko na bombe ya mosa azana problème ya folie omoni donc ndeke za ba komba ya famille popo yo ozo komana na koma Amida poani na ndeni omonanga longa Amida omoninga longa ngabeza munene za bantu na ba 100% bantu koma Amida ndeni wana maboma na mituna mina na kwa mvie na koma ite n'importe quoi na koma muta liboma ye omoni liboma na yawa eza héréditaire eza lo moko abeza ya famille comme ta diabète eza malade mori voilà na kayeli nan kata ge micro donc pona koloba bande konanga eza na batu mususu baza ba obèse famille na bangiza ka minene ba obèse famille mususu bande konanga bazaka na problème à diabète famille mususu mona kaka tension na famille mususu po mona la folie déjà sur les 3 personnes baza déjà na liboma vous comprenez déjà que non ndenge na ba famille toza na moi ba bitumba donc c'est ça na bato ba yebi bango balobi que non eza eloko ya sikate eza eloko ya sikate bande konanga donc bande konaye ba vivra na maladie wana et puis bato ba yebi ye. Au moins, c'est un peu fort. Moi, je préfère encore dire la dépression. Parce que la dépression, ça arrive. C'est périodique. Ça vient, ça part. Mais la folie, quand on dit la folie, on est comme déjà une étape, moko boye, liboma, donc, muta liboma, liaka foulou, muta so mouye balisute. Mais avec la dépression, donc, il y a des hauts et des bas. Ça arrive. Tu peux te retrouver dans une situation moko très difficile. Au koufeli lem sous mobile, au koufeli moana, au koufeli maman, au koufeli papa, ba yibio mbongo, moko ba escroquer, au sali dépression. Ça arrive. Vous voyez, et ça biso peut-être biso ba tout moun de tout monde raqueté dépression et ça ce qui non dépression et ça bon moi je sais pas comment vous expliquer ça na yebi ndenge na ko sande na ko expliquer bino mais et ça makambo oyo sala nini et yaka maman na biso Amida ana ba problème ba combat nde biso nyoso tozana ba combat na ba famille nde biso nyoso to hérité ba makambo ebele bande konanga. Imaginez-vous si papa na bina zalaki magicien bible le bi quand Dieu puni jusqu'à la 4e génération. OK pour kutena mobali na kati ya politique pe kuna gwaeke zongi likona ngo uzaki kuna na jibi likona ngo donc vous voyez un peu donc ba kombe zo koma kama kasi zo koma élevé allez air moko tango éclata ka yango de sala kawana bo comprendre bande konanga. Tous on a pas problème na ville ne mari, tous on a pas problème, tous on a pas mikoa, tous on a pas garde-robe na biso na ba mikoa. Ozomona. Mutu mususu azaki nganga, azaki magicien. Asala ye, a forma ye, a sokola ye, a pesa kitoko, azala msu na beauté à 20 personnes. Vous allez pas me dire qu'il y a des métis au Congo là-bas qui n'ont pas des enfants, mais ba kutani na chanson Amida kutani na moté.
des métis au Congo, avec les tétés comme ça, là, comme ça. C'est pas les tétés dodo comme des dikina comme ça, non. C'est pas les tétés dodo, té, donc, au moins, on a que métis, et so chaka boy, toyo, boy. Mais, bah, écoutez, la grâce yo, ou chance yo, ami d'écouter na monte. Donc, pour dire que, ils ont la chance, mon souci, c'est la naturelle. Ils ont la chance, mon souci, ou ils ont la naturelle, ou ils ont ngolu, vers grâce ya nzambe. Mais ils ont la chance, mon souci, yaya, ou bativa kayango, nanzela ba sacrifice, nanzela ba makambo belé. Et puis, ba chance ou bativa kananzela makambo belé. Afin de compte bandeko. Et sengaka, il faut ça la nini. Il faut payer ça. Et sengaka, il faut ningisa nzungu. O ningisa nzungu. O botina jibe. Jibe yomoko misu mine. Diko na ngo botina Didi Kinwani. Didi Kinwani yemoko misu 6. Diko na ngo Vital Kamerhe. Boye bisanga Kamerhe aze sika zawana. Kindoki abashi. Kindoki ndambo ba Rwandais. Nandambo sangane pesi coup-circuit pesi di pétrin. Donc, cela veut dire, okozana mutako simbate. Et ko sala pe ba coup-circuit. Donc, pour nous, on a des problèmes dans nos familles. Amida a vraiment un problème grave dans la famille par rapport à papa. Papa tika bon mengote, tika mapangote, mais a tiki pe mabe. Nandela musala ya salara ya kinganga ya magicien wana. Donc c'était un magicien. Bato ba yebi ngana yebi bangote mais bato ba yebi bango ba yebi papa wana mais c'est chatu ba confirmer ba affirmer que non c'est un monsieur qui était magicien et tout et ben voilà et ben voilà bandeko nanga ya ona ba yete bandeko to meka ko solola parce que likambo yo mai ngana ka pamba te biso ba pandisango na yaka ko yebisa na bi bandeko moni nde toza awa Gisèle Mpela, na minitio na zo yebisa bino, ba eza ko escorter, ba zo refouler, na sale émission bo finga ngalongwa, deuxième femme, Maman Denise, libala de se kufaka na binga muta uchi ko benga nga muta aner. Abi Mama Dikina, na landa kayo, news ezali boye, boye. Toza na résidence ya nani, ya Gisèle Mpela, azotia trouble public. Donc, toujours refoulé. J'étais choqué na quoi? Comment beaucoup refoulé congolais na pays naïe? Balobi en tant que belge, azotia trouble. Na fongo la caméra na nga pona voyer sabino ke bande ko boya koyoka. Bon moni Gisèle Mpela nda manka ke président nini oyo fati respect en public. Na ndena ko bimsa mwana pa loba qui est ton père? Boye bake na minute yo aner na batanani bazana lopangu na ye bazo refoulé ye na bana. Bondima te bofinga na YouTube. Na bibozela na sali pe mission esili ba o bandi te bakobenga na ete yende mwana mboka yende mwasi penza o bakoko bandima ya na 6 heures mutuka ya aner wana a solola kaka je sais pas ce peka batango aner pe bazara na Belgique bandeko muta aner azo filmer ndenge Gisèle Mpela na bana mibale bazo zila ba bagage batindela ba bagage na sala live à 6 heures passées Gisèle Mpela refoulé bomoni pe ye mondenga telemina bana azozela bagage ya source information et fuitara kaka na entourage Sumbune source information et fuitara kaka nani ayebisi wayamba kete Amida Beli nani ba wuti feti na France Nanda kwa Vital Kamerhe na Amida. Bapaya mususu batikali pendant quelques jours. Mais Amida monanité, elle est à l'hôpital. Amida monanité, elle est à l'hôpital. C'est par là de bafouiller information. Quel entourage n'a bisouti? Moi, j'ai pas encore dit, Liboma, c'est trop dire. Moi, j'ai pas encore dire que Liboma, c'est un peu trop pour la roloba. Mais ils ont qu'à dépression, si je peux dire. Liboma, c'est moi ma casse, hein?
Béni, bonsoir. Béni, bonsoir. Déjà, l'iboma, c'est un peu... Béni, bonsoir. Hey. Okay. Omati na yo ye bate ko mati. Ata vume. Wayambo yo bi wayambo. Ye moka yebite kamati yo bi ya wayambo. Wayambo alingaka kolekisa pilipili na mungu isika. Esika ya kotia nini te atie pilipili na mungu. Donc c'est un peu ça. C'est triste, mais... Si... Oh, Jésus le monde à qui t'a dit que dépression t'as hospitalisé? Oui, oui. Tu peux être hospitalisé juste à cause de la dépression. Si. Non, émission. Si. On a la peine d'hospitaliser à cause de la dépression. Ça n'a rien à voir que oui, oui, oui. On te peine quand t'as l'hôpital à cause de la dépression. Si. Et ça n'a pas de dépression, ni dépression sévère, dépression, ni beau et tout. Et ça li. Bakotaka. Pourquoi t'as peine d'être hospitalisé? Si. Ma quoi? Yo pour changer ba combo awa. Zela yaya. Bon, comme ils sont dans Sumbune. Aveline, bonsoir. Ah. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir Sumbune. Yondumbo ya dikina om. Yo sai ba live. Bonsoir à tous. Vous savez, live, vous avez vu ka kombo na ngama kwaka. Azama kwaka la ndumba na kwaka la te. Yo. Ngalo to la mobali moko. Ngama zoni ngala tika na ngama kamba ba réseaux sociaux na se déconnecter. C'est quoi yo zo lukanga ka ba problème. On se déconnecter pour ani. Ah bon na ngama kam na komo sambila. Yo sambila, wa belonga osambila. Yo mususu yote. Papa Fidel makwakala zalanga ngati. Boza ba. Aveline ezaka ngai na teka komba Sumbune. Oh, contre mususu. Musala mjoto ebukani. Azu sonde na za. Neje kwa ina oteme malili o wapi. Ai. Na oli alipa na zo sala nini soki baseba balenga ngo soki nyama soki nini. Yaya olobali kambwana olobali kambwana. Namoni papa mapasa to sa ba programme pona ko luka ba biloko ba somba ka komona woni. Ba poussette ponga na zaka na poussette moko. Donc poussette nga zana ngwe ko simba te loka ba mapasa bazo botama. To bano kende ozwa bango to yena bango na ndaku e pa na nga to kofanda. Naza gentil naza mama leki te. Yo maaleki wapi? Wapi longa maaleki makuluto. Na mama leki lokwa ba vina zaki mama liboso yenda zaki na mobali liboso. Yo za ramayele te no ye biso makamso zo ba makamso. Oti te otanga na basoko. C'est ça. No oloba likambo oyo ya amida oyo oloba. Osale émission soki 5 heures du temps soki 6 heures. Ngabita mutalo kuta oyo. Banda zo makango asaka kuna na ba ner kuna komi ko yaka ko bimisira biso ba makambo ndumba oyo bisote ba pesa la biso matière so matière yo moni wayambo omoni wayambo akolo banele msa lekisi mungu na pilipili mais information zui que ami est hospitalisé. L'hospitalisation, voilà. Donc ce n'est pas la tête, c'est pas le pied, mais ils ont moi les combats dépression, moi nini, moi crise à dépression et tout, et c'est tout. Au monde. Donc c'est un peu ça. Voilà. C'est comme au tu peux. Dépression ça gagné.
bokozala osali na mobali le mosusu bosiliki obandi kogangaganga le mosusu kopanzapanda biloko kasi yango wana maapasa komi ti omoi te maapasa komi ping pong non maapasa waye maapasa Mervine akomi ping pong ti depression ezalaka osali ka crise wana ale aye bamemi yo mpenza batie yo mpenza na hôpital balandela yo ozwa on se calmer ezalaka y a des gens qui a été interné à cause de bacrise wana sikoyo ya depression ya nani ya makulutu mama pasa oyo aye eza kaka soki kaka mobali akomeli ye soki mpe ya solosolo okuta ye aye afingi maa bokilo so mobali akomeli ye aye afingi maa bokilo mama janini eza nango ye te eza bato nde baoluka leba nde baproblème yana mobali na nga te pardon botikelanga mobali afanda nye tosi tozongi na nini tokobokola bana yana kitoko bana 4 biso toya bamama bana ti toya bamama bana boketi mpe ntango aye na makambo ya Amida oyo ye aye na makambo te ndenge amelaka kimbiolongo soki viagra alingaka kufa soki odombo akendaki kolongole kuna te esika babengaki ye makale-kale poni abeti yango te c'est ça Cyril soki Mervine aza mwasi kitoko kasi yo yakobala eti yo Cyril yo soki Mervine aza mwasi kitoko yakobala ye aza nazoluka mobali surtout na hiver oyo ezobanda semaine prochaine baneige déjà bandi okwea baoloba likambo na impolitesse okoza kitoko me poli ozangi na lokuta ezangi so libala tala ngai na bamukusu ya dikina oyo tozali combien des années na mabala tozala ne baimpolisi soki moto aye kofinga biso surtout ngai impolitesse na ngai emonana kaka soki ofingi nga na internet na ye mpe na répondre yo ka boye derrière caméra tala Lise aleki ata na nzoto ata 3 fois mobimba mais 4 fois sikoyo impolitesse na lokuta matalana Cyril Mervine azoluka babokola mwana na akoma tata mapasa yako zwa ye kitoko me wayambo amelaki viagra bokaki ndenge odombo alobaki te abanda bima na film oyo bazwaki rendez-vous na hôtel akoma kuna si akubulaki déjà mibale fi yango siko aye alobi oda kosi te naka esaka viagra yango ezaka putulu lokwa bangi lokwa nini soka nde ezaka nde lokwa lotoko ameli kubula mwasi aye kobenge soki na banini o chéri nazwi mwa contre état moko boye tokutana ka alobi etumba ye kuna wayambo kuna si atelemi lokwa basoda baki etumba na basoko tikisangani na makolo osani chase moto azalaki wana nde abengi odo ye oyo ayo vie azolinga akufa soki oye te okokaka alobi akufi nde omoni odombo atelemaki aki atangi na kombo afi wana abengaki ye mpo ani ayekoba makambo neti oyebi makambo ya motu moninga esalaka elenge ke ya yo moko eza bato mosusu balingaka te baloba makambo na bango lobi na lai na lamuki boyo yanie nga nabengi odiki nalobi osala emission azofinga nga bi epui eke nga natindaki bando okengela diki na kuna soki afingi nga ntango afinga moni na libele katani nga binga nete sitosinya kontra soki akoti afinga ni ngai tirili yo oza koloba makambo ya kitoko moto akoza kitoko ya ye me impolitesse ebomeli yo makambo nyonso okomprendre yo soki oza mobali yo mata lobaki nga moko nazozwa merve mata ti oza mobali ti mata obaya bapesa yo oyamba oya kobala Mervine kitoko na impolitesse nani yango akolingaki babala ye mpo babanda ofingele mama ne nyonso ntongo midi pokwa bozaka na bilobaloba ikile na kiti na nga nasalelanga nini na nga nalia pado kokita te nakita te nini yo biso toya makambo mosusu yo Mervine azelaka kitoko aoseka ngai eselanga omoni azalaka mwasi oma kitoko soki okutaki na mwasi neti asalaki mpo na mobali wana bo nayebi te eloko asali po nga nafandi na Irlande Dublin me nalandaka yango très bien mpo na ngai masoki nakutanaki na mwasi neti Mervine nayebi te po nga te
ezalaka nde mobali nde mabe akutani na mobali moko mabe asali badepense ebele mbo mobali ya récompense ye te, donc c'est ça eza pasi na regretaka mingi po ok sikoyo mobali oyo zela ya zela papa Cyril sikoyo mobali oyo tozani na Canada awa zela ya zela noko abana na Irlande zela est-ce que eza mobali ya liboso alela ou bien omonika ya LB bongo ya Serge te wana na ebite na monika ka LB wana ya Serge na ebite oya Serge oya Blaise Ilunga omoni yango te oya Serge aliaki $10 impolitesse yango nazobake mwasi okotanga makila na ndenga bote yaya soko oza na impolitesse oza na lokuta na munoko ondire basoda balongo na mboka badikine na kotakoli kude na nini na mboko badiaka loso ya pembe na mafuta na pondu nakatako kombe yaya ata oza kitoko ndenge nini biso bao tofai na mabolo nga le 13 janvier na okokisa 16 na ndako kaka na mobali moko ondima te ya nifo kula na basoko masu ozo masu akolonga kisangani ti Kishasa ata matelo alinga yote oza mutu aboyoma naza boyoma niko mutoto aboyoma wasemaka Swahili nasemaka kidogo mimi niko mtoto wa Manyema Mie ko mtoto alokele topoke mama na mie mama mie yaya kitoko simba kalibala te je vous jure anima kwa kala Raisa kisa ani atika kopesa mobali Viagra ani ko Canada nde Benita Sambo ki na réseaux sociaux yaya na Canada diki na wana etali yote na pesa ke na mwa ba dose ezate lokwa wayambo amelaki tika na papa Cyril aloba koyo mnoko pia tika mobali aza na loba nanga eyo kasa kitoko nde mutu esalaka ekangaka libala sia na oya na Canada kotamba nakoya jiseke na oya na biso merveille wa pado nakoya nakutana na inatala enano pona sana mwasi moko apesa nga mutu pasi bino bato naki mobalo atiki mwasi na bebe ya 2 mois na maboko na bebe ya 2 ans et demi na maboko bino bangoti yo kasi ko so ye pa mervini na ko bandosa elo ninga sela ki muninga ba dépasse famille bota na funa ba nga besoin de dépenser te nga besoin de dépenser te na sala nga ingénieur na sala nga banzela na bunsa banzela na problème wana te problème sa nde akutani kana mobali ya mabe wana kitoko te akutani na mobali ya mabe Raisa bango na bafandi combien de temps na mabala mais soki aye koloba je suis pas n'importe quel qui mais la main à pio n'importe quel qui yo Raisa kozana libala n'importe quel qui bango na magali mikolo pesi mbwamba zilo ba papa mwana yebi na ofolo après tout solo la problème est ça papa siko yo mervine azaka ekolo nini kende kotuna ye papa oza na continue ko kotuna ngate ponga ne to abampanda oki nazala konte na ete selanga nazala ete la konte na ete namona kaka na TikTok nasina active ye po répondre active nga apesi nga invitation te omona kaka bato ko ba merveille bazwi mpe mibali iye toake fingelo mama edododo yo salaka erreur alinga mata yo lingi mata te fo moko osimba choko yo moni merveille n'importe quel qui Indie Rikambo somo akode ça na tiki bino akode ça atika ngoloba ngo akode ça ko sekeleka kibiso akode ça yaya akode ça nini YouTube Raisa bo akokoma ngam promotion liboso télé ya télévision wallahi
Na komika so na koti na écouter na matoi na musana komika oseka seka yo ka bato. Ani qu'est-ce qui est drôle na bibotika. Ni panga ni kama n'importe quel qui a à cause de ça. C'est que Bofanda na Montréal au Toronto au Québec. Nous à Québec ya. Ah, à cause de ça, je suis tellement fatiguée que quand on a côté live pour na enregistrer on a boire na YouTube. On côté live à cause de ça, oya kolobela maman leki na biso, maman Amida. Fatigue. Pour ce matière ezali mais le temps me fait défaut ba. Wabi musale zandenge soko so yeka ko bukanie. Pote fo musala. Ala mwana mutazolia. Biloko ngo be balambaka na musala tatina te na posa ko lia ezalaka te ko vimba lokwa. Tande na matisi ba poa mikolo na komitala buro. Kuna alediki na zo finga nga kuna nyoso. Awa. Voilà la famille, merci beaucoup Nalingi Pinatro. Non, kota live sikoyo. Non, kota live sikoyo bana lala. Ok, on follow. D'accord. À cause de ça, Raïssa Pindaza. À cause de ça. Na tia photo, na olongola ona tia photo. Olongola nani? Tena lobi na kolongola mutuka nga na tia photo nga. Ba Swahili bazaka vanta ba koma vanta lokwa muluba. Tozaka na mayele to ba Swahili. Mayele nini yango? Oya utiko boya mwasi awa na bébé à 3 mois, na 2 mois awa. Maman c'est songi c'est que à cause de ça. À cause de ça. Maman nangaye mutamutana moi terminer alobeka na YouTube ouais. Sogo mobile ya Mswahili donc orpheline de père et de beau-père. Okoyeba noki. On va même pas t'expliquer. Sogo mobile ya Mswahili vraiment il faut sepela. Bon, azaka kona nga moko te aza mix aza colored. Aza canadien. Aza colored. Aza papa na mundele mama na mtungindo. Nde mabenga kalati? Colored in anglais. Mix. Anglais ngo ya ndenge nini? Wayamboka na bino. Colored mix donc métis. C'est colored. Ah, colored. Bonsoir. Bonsoir. Colored. En tout cas. Bonsoir ma chérie Lobin. Jambe. Kolamba pesa kamusala kolia pesa kamusala. Voilà la famille Nalingi bino a trop. Yeah. Beaucoup de love. Na nazo kota live na sisa no kolamba. Kota moi live Voilà la bien. Il m'a fait voilà. Sotozano 19h. Apa biso toza zero. Nga grâce mbizi te azobanga na age na ye ya nga bopesa nga age nso bopesa moi c'est pas grâce mbizi bopesa age nso bopesa na oyamba ona esengo kasi mbizi alobi eza nde fatigue nde moto esali ebongo sena nakoya tokutana na Melvin nakoya nazoya aza bazoluka mpe mobali. Bonne nuit à vous. Yeah. Merci beaucoup Dikina. Ok, bonne nuit, merci. Ouais. Bonne nuit, voilà la bien. Ok, next time. Bye bye. Tomorrow. I see you tomorrow. Okay, see you.